Congo check check TV Yasibo Mutombo Congo check check TV Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo check check TV avec Darling donc la kanona ba mbote partout place bozoni la kanona bino yeyo mwana muluba botama mulubo ka sentiment na profiter un peu sans mbote na le big boss la bi le boss mbote na yo papa ba mbote na nga vraiment belé na Brigitte Savané maman na chancel maman confort ba mbote na yo esiko zwani na Suisse na Zurich ba mbote na maman na Guillaume mingi na maman Miseni Senga motema ya papa Kai Kai ndoyi ya batu ya Darcy Misenga. Émission vous avez droit de savoir vous avez un droit ya koyeba tant vous avez droit de savoir et ya que beta ka porte na banda kuna bino c'est le makambu ya kolobela ezali actualité ça vraiment belé makasi après affaire Mike Kalamba ya wana de so peigné to moni susu affaire mutakalisation de makambu to éviter mutakalisation dala qui pas ba fille mais les lots qu'on est bana mibali ne pena bazo mener na équipe na terrain vraiment ils ont bassi na mibali ba obeta mais bana mibali siko ne bazo mener parce que bana mibali belé bazo mutakaliser bango tozo baté tozo kende wa pepe tozo koma wapi je dis compétence na sima caméra so ogi ko fongola bandinyo so ya Congo check check TV ba mona ba invité na ngala zana bango lelo o ba ko intervenir vraiment na sujet na biso ya lelo ya participer mawa ya ndiko na biso kayembe o azaki mutakaliser to éviter ndiko la biso wana na affaire ya Mike Kalamba ina penye alobaki ke ye abima na penye pe et pas ya maman mulobo na émission alekaki alobaki ke azana ba vérité à robinisa ba ki o eza première soin deuxième soin koya to éviter est-ce que deuxième soin ngo ya mondeza mutakalisation ba tcheli biso lelo otala mwana mobali ndenga zobina biso ko yebi pasi nde babina ka donc masole sala makabasi nde babina ka mais oyo eza vraiment kokamwa mingi bolimbisa biso nde tozoloba mutakalisation wana bo excuse biso vraiment pour tant eza affaire ya mutakalisation faut toloba eloko na kombo nango. Bonjour maman José. Bonjour maman Darling. Mon nom est Bosso na ba fan tout ya Congo check check TV ba Holanda. En tout cas merci pour la parole na pesi na izo pesa ba ndeko na biso nyonso ya Congo check check ba o balanda biso nazo pesa ba mumbote belé na neo to bandaki mbula ya sika 2020 na makambo belé oya ba bulumbo oyo bazo utakoloba hawa nzambe vraiment apambula moko na moko nazo pesa papa Ben Muyambe mbote mingi na mama Anne Marie mwasi kitoko vraiment nzamba pambula yo mama ozala kaka bongo mwasi nde kitoko nde masolo yango wana lelo tokutani. Merci beaucoup. Bonjour Rayana. Bonjour David. Mon nom est Bosso. Na ba ko balinga Rayana. Ba grand merci kana ba tenu surtout balinga biso Ben Muyamba babi les sponsors azanga comme azanga numéro azanga identité ara sponsor à Congo check check pour celui qui na ba chaîne na biso na biso. On remercie à Ben Muyamba, un grand merci. On a battu sur balinga Rayana sur le pôle de des Blueness. On a soutenu la vie, Kai toujours présent. La bateau va soutenir la mission. Un grand merci, mon boss Simuto, mon top c'est une chance. Elle m'a dit ah ils ont une vérité pour les comme bon mais ils ont arrêté le vie dans le dernier. Ils sont bien nous on a l'autre temps commun à faire une canalisation. Merci beaucoup maman José Maloba Omboka na yo kotala et bandeli ndeko na biso wana Cédric aloba kike abima na ndeko na biso peigné. To éviter est-ce que ça est vrai ou faux? Analyse d'abord et pas ina yo kotala ndeko na biso bandaki na mutu ka liboso na nkolobela ke iya bima na mwasi ya ndeko ne soit disant za ndeko na yo ko mutu aza ndeko na yo okobima na mwasi na ndenge ni na éviter analyse d'abord et pas ina. En tout cas merci maman pour la parole. Likambo yo mutu abimisaki eza mutu oyo lelo tozomona ye bulumbo wana mutu abimisaki aza peigné yende anyingisi mokili mobimba ndenge anyingisalaki ye wana kaka ndenge tozoloba ke bisika yo ozomatela okokitela kaka wana ndenge ekomi ya ye pe ke na kindumu oyo ayaki nango auta nango États-Unis aye kolakisa bato ndenge
basalaka kindumba awa ntango mosusu bakangi ye na ndako wana makambo ya mitakala ndenge eyokobima boye tozomona mwana mobali azobina pamba eza mwa soni mingi azolakisa bato mpona kolakisa ke eloko na ye wana nde ekimisaki penyela na kati ya ndako azongi akomi bilobela tozoyeba te nyonso wana eza mwasi oyo babali yo soki babali yo oye na libala na ndenge ya bien okomema bien mais soki oyo oye na mabe okomema kaka mabe etelema ayebiki asasali ekombo wana eza monene nde aye kozwa oyo wana afiniki mpo alobake mai kasala boye mai kasala boye mai kasala boye mais nyonso wana mpenza eza na moto ya mwana mwasi wana motakala ya mwana eza moto ya penye mwasi oyo babalaka ayaki na bizaleli mabe nzoka azali kosala kindumba na mwana mobali wana na kati ya ndako mwana mobali wana ezake balobi ke bandaki kobima na penye metisko preuve eza te preuve oyo biso tomoni ya motakalisation eza ndeko na biso ya mobali oyo azobina mpe na penye te azobina na mwasi mais preuve yo mama ozoluka preuve ya mwana mwasi oyo ya mwana mobali mais penyelo oyo azolobake babeti ngai basalanga boye naza na ebele ya koloba preuve nango eza wapi kaka ndenge tomoni oyo ya muta kaka ndenge moko ye mpe azoloba wana mutu oyo akoyeba ke eza solo oyo te eza lukuta aza te mpo eza bango mibale nde bayebani tellement alobi ke tozela akopesa deuxième nani version na ye ntango akopesa nde tokoyeba ke akolobela wana oyo to akolobela. Merci beaucoup ma José pe mana omukie mela mai Rayana nayebi te en tant que chroniqueuse oza éducatrice ya masse otala lelo oyo affaire ya motakalisation ndenge toyoki motali ndeko na biso ya mobali ndenge azalaki publie azobina motakala entre kote oyo alobaki susu abima na penye nayebi te analyse dabord epai na ye analyse moke na osala na kosala entre parenthèses nazongi no na maman José lorsque maman José alobi ke non ye mwana mobali bapiblie ye penye mambo aloba wapi ba preuve. Maman José, n'oublions pas que chacun de nous doit savoir garder sa personnalité. Bien mon cas, maman a biso opé sa biso conseil sur le bala. Moi, s'il faut qu'on bombe na yo. La seule chose qu'elle a fait, c'est qu'on bombe na yo. Si on a bombe, on a une avis ma bé. Faut bombe na yo. Faut bombe déjà que ma bé sur salami na ndako. Na darmo na chérie na mo ta to la ko mbata na point. Donc on est dans le tout en réalité. On linga ba biso ya ma bé ta kilo. Voilà, non, à Bombaki, au temps Bazaki n'a pas moko. Mané Boumba. Tant à Monique Bakaboni, parce que tout le monde a condamné Pénia sur tout le monde à Sima. Que moi, si ma belle s'est comportée, mais on a même cassé les boissons, il pas d'aller boni boy. Comment peut la maman soit pas biso? Pas de gros salaire, on va commenter. Voilà pourquoi elle est dévoilée. Soit qu'il a mis ça à la liste selon Maï. Il y a ma peigné les avec eux. Basali kata mwa mukie place wana ni ozolobaki abombaki mutu tanga ni mobali biso nyonso tozana mibali arriva mpe agifla yo asengi yo déjà pardon po totyanga mike eza vraiment ekabetaka ye asalisaka ye barouge wana emsu na polise boye asengaka ye pardon balobi tolimisa mwasi alingi mobali na esika koka obomba biloko wana. Bon, voilà ce qu'on passe les gars pour manipulation. Le mal avec nos musiciens chrétiens ou soit nos chrétiens, c'est quoi? Ils veulent bien parce qu'ils savent que on est pas danger, pas parfait. On dirait que on est là-bas, ils sont tellement ils sont pour on est balade dans le tigre là. Pourtant c'est pas les cas, tous les cas même même dans la Bible c'est écrit que non nul n'est parfait si ce n'est que lui-même. Le héros il a dit que Nzambe quand il a parfait sans tâche. Mais surtout tout ce que dans mon kindari tout ça là bas défaut. Bah des fois on va plus corriger là pour fonctionner on va changer l'état à bon. Tu vois? Mon père le sait comment si pardon à chaque fois ça se pardon comme ma connerie. Ou bêtise le sait pardon bêtise bon niveau. Yo c'est que moi non petit bébé là on a coq ata pas moi la voisin pas moi non coq atanga oh là non tire le petit petit ma tout monde ka son bataille quoi moi mais si maté azamutu. C'est vrai que photo on a bomba qui on a idée. Tant que pas photo on a bomba en tout cas. Je n'étais pas avec elle. Je n'étais pas avec elle. Je sais pas ce qu'elle était en train de vivre de l'autre côté là-bas. Mais si elle a dévoilé, elle-même personnellement elle doit avoir une bonne raison. Moi je fais l'analyse selon moi. Yo lobi ke akoki ko bomba te po amonaki basali nzambe ndenga makamba salaka ezalaka bien te ye mpe azali kobomba ntango omoni eleki nde aye kobimisa yango mais mpona nini akobimisela biso ya malamu te na ndako wana ye ayaki ezalaki ya mabe ya malamu mpe ezalaki
mpona nini mama akobimisa mpe ya malamu te eza na émission moko ye asalaki alobi ke Mike vraiment aza mobali ya kovanda na ye tokomoni aza mobali mpenza ayebi kosupporte base ye moko mais lelo ozobima lisusu ke Mike aza bien te aza boyi na boyi tokokoyoka likambo Maman José mwana kutu yo moko boti ntango ozobokola aza bebe eske oyebake mwana oyo aza bakoma drogue akoma na dealer ya drogue oyebaka bakoma criminel oyebaka bakoma danseuse non olingo eza kobokola tozobokolana naye te so nazo faire comprendre darli tozobokolana naye na bizali nanga mpa biso eza bato mosusu ndesi babiso bakaya na boye nango ndeso nanga mpona malamu nde naza komona nakokota liflate na kokota lola ozwi ngo bana kotina ndako mona bisi manza ko biyango mwana oyo nande na monela ngai libanda na wa yebisa ngana oza différence comme ça la vie pardon ngolo bani mutu na mutaki na caractère na ye tu vois venir à pouvoir me faire afficher le nom malamu na yeba kambute ma qui passe avec un frère chrétien et tout ba comme il na kumoko au fur et à mesure bozo cohabiter sika moko bizali ne bimaka au moins na yeba que penye la finga mama na Mike et bimi Pédé l'éducation, après c'est comment c'est comme ton refus là bon. On les a dit juste entre parenthèses, tous sont la frère Cédric. Frère Cédric, il y a eux voilà, on a mutualisé les lots. À ça parmi bateau abimi ça qui dit kambu ya roloba que y abima la peigné, l'une des raisons Mike akanga ba on peigné les singa. Maïninga na pas baptisé Zara na mutu alemisa. Yo so mona ndeto bani ga we mettre les lips. So on était de Simon ni de Simon on ni abimi ça va makamona. Donc on a peut-être tant mon frère Cédric a mis ici quand on les a dit j'ai un problème ils a qui Nicolo que les a qui bah problème ils a qui entre Mike et Péniel. Il y a mission. Qu'est-ce qui manque le bagage ils a Mike une bâtiment la France Cédric on n'était pas là on n'a pas vu on n'a pas entendu donc qui a oh frère Cédric à le baki. Nous avons qui va la tête. Biso toyo qui kaka. Toyo qui a au bain qui c'est qui biso. Mais sauf qui te remet dans la réalité. Au moins on a vu que non frère Mike bon on va aller tout le monde tu as dit frère c'est bon on l'a vu moi image là tu dois faire ceci tu dois dire cela venez la zone tout parce que confirmer que Mike Kalamba il est tatinda qui non je ne confirme pas je n'affirme pas je suppose tout ça on a dit Darling Peigné na frère Mike Bagi mais Peigné pas problème à côté de mentir et là on sous ça on a mis sur le bail qui a bimé na voilà alors parce par exemple mon typique à Mouké to fandi na ndako na ba parents famille et tout ça to na cousin na biso to na ndako mwana la na shino ba na ndako te akoti tata nga osenga ninge loko mais mutu so akoti fumuli porta shamo ni mutu okengela nga mutu ayeke na eske yebeke yo la msa ko singa yelo ndazaki talo bani kono okengela yana les intentions le penser to penser na mamso eza réalité ba penser que loko mama rena na katilote na mutu ba yebi bizali na mutu ba yebi bizali non sorti ba yebi bizali wana tokoko le ba azaka Maman José il a usé ça pour maman mais tout la monta na ba série mais le lo zo le ba dikamo moko lo bia o lo bike mutu azoya na bizali na ye pai na bango na ya mobali ye asala bizali nini woyo erenyaka na katanga kwa bizali nini par exemple na opesa nini penye la nini bizali ya mobali ndo yo koya nango ndo yo kolanda oui Bicole est bon je sais pas Bicole non premièrement et que c'est nous chacun de nous a aussi la tribune à quelconque hein dans le doit se comprendre non Peigné la zone on a beaucoup mis la porte à boire na kinde le va biso ça mutu ba il y aura beaucoup respecter voilà ah on respecter les ba bino non comme ko ba ni komba ni makambo ni ba le chemin za la kambo Maman José na eloko na ekolo nyonso même nan eloko ezalaka moko soumission par moi darling celui dans le big non aibi culture africaine c'est faux on connaît la culture africaine mais n'oublions pas qu'il y a pour la maman aux États-Unis là il y a la débauche à un niveau impossible tu vois celui peut-être pour moi qui est à fond tout le temps la télévision attend la digital pour nous que j'ai eu la chance de trouver ma femme elle a dit ça à haute voix en démentir en gros les gens t'as moi votre mais à déflorer alors si quoi mon boulot on va tellement qu'il nous avec mon ouais bon peut-être qu'on va se lancer dans ça l'éviter moi soit dans bien c'est ça ça non éviter oh et on mon aké dans les activités là moi arrêter mais bon moi je suis pas là mais il y a des maman sorti ba couture vierge ni ko ba ko tika la vierge belle oh mais on est dans le yé mo ko mais ça yo zo funga mo ko ba ba ko tanga vierge te ba sinyo so c'est Mike ta déflora ya ta zo sala mabe
il faut qu'à mais c'est que pourquoi nawe yazosala kindumba nawe yazatiel na blo azalaka vierge elingi kolobaka etango yo bafongoli yo mpona bato nyonso te bafongoli yo mpona motu moko wana eloko mosusu ebomaka biso wana eza problème non eloko mosusu ebomaka biso baafricain eza fanatisme. Moi je n'ai jamais été fanatique de quelqu'un. Je peux être fanatique de ta musique, mais la personne comme ça c'est difficile d'être dans le monde. Moi je suis la plus proche de les gens là bas montre linga na musique de linga na pembe to solo ba o ya zali. Donc c'est inventé. Et là comme africain ça fanatisme. Lui pas ya bato bazo défendre notre roi la Mike Kalamba ngala ko ité, il peut avoir raison. Mais peut-être bah agissement dans les armes. Tu vois lorsque tu as raison, on perd la raison lorsqu'on est brutal. Non, en plus, c'est je n'affirme pas. Non, je n'affirme pas, maman, mais je relate une petite histoire. Moi, je n'ai jamais connu Mike Kalamba personnellement, mais je le ferai pour cacher les identités. Il a toujours été content. Moi, ce qu'on a confirmé, on va plutôt confirmer les moments. Aka brutal, Azara brutal. Nazo na preuve de. Parce que ata audio ya copine wana. Azara mane. Et nazo sur la deuxième émission pour ça. On est pas audio. Non mais ouais, to se na la peine. Même pas nous la brutalité. Non, ça fait la peine. Oh, non, ça fait la peine. C'est quoi le problème c'est quoi? Non crédit pas il y a eu bâti maman. Oh, la chrétien. Dans le dos, c'est comprendre. Mais chrétien la biso, on n'a pas finissé la biso, on est balata, sultan il y a pas. Non, c'est faux et archi faux. Parce que pas vraiment il y a makila. Na yebo comprendre. La place aux alliés, aux hommes qui sont chrétiens, bazalo kola, bazo mila qui c'est que ba. On bani bazama ba basandu. Bazama ma ina makila. Bazabongo. Yango bozo qui était pour pourquoi il sera bango. Tout quoi il sera bango des maman bazabongo. Oui. Par exemple, on va passer à Moïse. On est juste pas surtout un homme de Dieu. Moi je le dis à tout le monde, moi je juge Mike Kalamba été. Encore mon frère c'est. Mais yo tu confirmer le bic. Mais oui. On a évité dans le bâtiment. Mais pourquoi les gens sont dans la journaliste sont dans la claire on ça prison pas par les camo évité. Tu vois on a évité non? Oh le sont hindi. C'est sur hindi. Maman c'est là papa on va la division hier. Ah non c'est pas comme ça. Maman ça na yo. Am tu pas comme ça. To c'est comme on est belé. Maman ça na yo. C'est que on a de o Mike Kalamba. Ba on ba la vanité. Maman. On a la sanction. Bayébanité ngane la sangisi c'est to chebo mbale na trouble parce que bon mbale la trouble te to se comprendre c'est là mon toke malé OK bon te mon bato batala biso ba na ko sorte d'explication mo za clair yo le wiki yo moko yebi o vanda na bato ba copine on va biso que Mike azana Britain do boy to ye wana obi ba masa na oni bale na bayebanité ni to yeban seba yo côté to za no ba camarade odi ke na beta na Mike Kalamba côté kuna pe oza camarade na maman José o évite maman José beta na Mike Kalamba yo so camarade na bon salaire yo parce qu'on explique na yebi que yo na Mike Kalamba mais l'autre elle est plus hypocrite avec la maman oh tamo indeli mo les amana na moi José benga na ndeni na nda ko ah moi José na nda ko la mama ya to yo benga o le na téléphone na comme la bête ah ya nda to partager oyo kuti mo ni so ta kutu mwenye so ouais yebo banye mo bendo so mabe mo bendo ya bolo bati atangi komo ya tangi na ndeni e bana ba bunda nda kuna biso à l'époque je restais à Bonne faire mangim ba bunda ba panza vitre nda kuna biso vitre na tilo to ngona po ngona vitre na skala nda ba bunda vraiment ya makasi ya kati nda kuna biso si je me trompe c'est en 2016 na zo comprendre ngana yebi ba concert ba frère basala ezaka na bato mosusu akolinga mobali abundeli ye me mobali wana yebi epete alingi ye pete yes aza fana mobali wana azokuta ezalaka bana wana epuis mike aza mobali kitoko azosala mpe mosala na ye ya musike oyo ezobinisa mokili mobima ntango asalaka concert bato bakendaka ndenge na ndenge basi mosusu bazalaka wana ngai nazala na mike ngai kaka mike akozwa eza makambo moko personnellement la juge Mike Kalamba été moi je parle d'abord il y a un frère Cédric parce que maman Mike voilà pour moi ça m'intéresse pas vraiment mais ils ont parmi par raison épouser tout le monde frère Cédric on va tout ma bonne Peigné lorsqu'elle a parlé la cicatrice na ezala qui
Alors, oh, ils ont étape d'évolution dans le livre, j'ai beaucoup à parler, accueilli. C'est là le soupçon de gens qui une vidéo, on a essayé, frère, ça doit être limite. Ils ont regardé la salle en haut, ils ont payé. Non, frère, ça doit être présent dans la vie, pourquoi seulement qu'on a payé? Pour son frère, ça doit être bien maintenant la caméra nous a payé. Si vous attendez, il y a un master, le vide, elle a dit, il faut salir, c'est pas ici. Moi, ça veut dire connaissance, moi, il y a eu une relation avec les capitaines. Moi, c'est dire, moi, ça veut dire, vous voyez, ma vie, à garçon, on est les amis. Tout ça, il faut réfléchir sur ça. Mais c'est on a peigné, je crois, mais c'est leur analyse, personnellement, soit à l'image qui n'a pas tout le monde entourage à peigner, donc il peut continuer, il va salir mon tournée, à Bimissi va vidéo. Soit dans la vie, moi, ça va me faire un quoi, non, mais ma frère, on va s'accrocher à la bateau. Pendant que moi, j'ai les preuves, ils ont sali au bateau, ah, c'est plus, pas à Bimissi va vidéo. Donc, et Coco est arrivé là-haut. Mais tellement qu'il va peigner la même Koulousou. Pas seulement la photo, mais il y a une numéro dit qu'elle est la drogue. Moi, je l'ai vu sur son Instagram. Elle a publié ces documents au l'État américain. Après ça, il y a droit à couper sa balle américaine, elle va m'attarder, elle va la crèche. Après ça, elle va formation. L'État américain, sur la signé le document, c'est que psychologiquement, assis à étudier, et à examiner, on a dit maman oyo bakeka poto pe biso tozape na bato na États-Unis eza na maman oyo akei uniquement avandi akomi kotala bana avant basigne kaka document avant ya kosigner epekisi ke soki ozomela drogue mundela epekisami yako yeba kozomela drogue ayeba on va partir à urine na yo ayeba on a examen pour ça là yo on va chercher tu auras des examens qui seront faits ba na mutu tina linzanga suka. Parce que bana baza le mot apprécié baza niqué aussi maman dans mon sur les portes et dis-moi un détraqué un drogué a vu moi les bateau encadré mais son mon deux matière cause on a visé non on a poufi tout ça l'état comme on est à la likambo bozolo kapona mwana mbali oyo tomoni asambwa wana mwa ebuzo boye basalo nana publier eza penyele oto nana publier. Bon, selon mes analyses, je ne dirais pas que c'est pénible. On n'a pas l'affirmation ni la confirmation, ni personne n'a dit que c'était pénible. Tu peux mourir à pénible, parce que tu as pénible, c'est pas la bonne pénible. Moutalo bana ebi nga ma casse. Et le quoi n'est pas un montage, c'est non. Ils ont montage, c'est montage, ils ont montage, moutalo montage. Par exemple, tout le monde a un montage, on va passer à la verre. On s'entend le week-end, tu as tout le monde. Parce que moutou va s'installer à qui nous. Combien de photos on a? Montage et des poissons, ça c'est ma partie. On s'est dit que ah, on a Photoshop. Mais où il y a des Photoshop, et des vidéo, on les a qui filmé la caméra normale et le téléphone. Les ont 18 ans à filmer. Parce que tout le monde peut ce soir. C'est artiste, c'est la vie sur oui. Et on va le faire à peigné. Voilà. On sait pas, peut-être ça peut arriver. Peut-être non, tout le monde déjà dans le bon moment. On va dire moi je suis dans le deuxième son, moi je suis dans le décoté. Nous sommes dans le clair. Et ça va peigner, et ça va faire un mic, mais ça va besoin de faire un mic. Donc tout le monde a besoin de bafouer de personnalité, n'a qu'à bouer en vain. On nous rappelle ça. La santé vraiment aux autres défendre le peigner ma case. Oui, oui. Attends que moi si je pose à moi si, merci beaucoup là. Libalo est aussi bas. Bon, Libalo est aussi bas, la éviter ce qui l'a poussé réellement à faire ça. Elle, elle a dit qu'elle était assez torturée, pas considérée dans son mariage. Elle n'avait pas un mot à dire. Sur ce que je sache aussi, les hommes bas sont trop dictateurs. En tout cas, je le dis à haute voix parce qu'il m'a pas mon petit ami, mon chéri, mon homme, c'est un Mouba. Là où il est, je le salue, ah oui, à ça fait la brutalité. Il y a un peu d'année, il y a peut-être des civils le même mot qui est là. Des femmes, il manque. On met ça bon. Non. Oui, oh, on a dit yaka. Mon bata paye un morceau de dépasser. Et là, on va façon la bête on bata bon et nous là c'est que camion. Et là, on va faire des actes comme ça. On va dire pour le but de l'anaka tant bobalani et j'ai déjà pour la libella. Je pense pas que par exemple, celle le cœur de peigner, c'est pourquoi. C'est qu'il y a un magasin à bit, mon robot, tout ça.
tout c'est ça. On a pas de photo, alukaka Mike kala maite. Mike nek qui vert peigné. Si vous voyez bisangai, au kan la Mike ninga na ngaki asala lisumu ke asala lisumu ke. So na beto ni photo bu ça non, ça long sous. Nzamba vanya zotala musala bazotala yo. Ali no mo ko su ko to su se ka eloko ya lingami. Yo ke to su muka ni eloko to lingama makasi. Let's par exemple kobo. Et c'est loko ba pese ba bitala résister au diable mais fouiller l'impunicité. Mais au moins la publicité c'est lengi na kosala. Surtout ko yiba mo sa ba. Mo ba la ba ke sa lengi na kosala mama. Ça le su mo ba pese le mo me sala ngo ngo. Nenza bipatala biso ba taba zoboyo. Ka eloko yo obi ke lingami nzamba ya cheloka mutambo wana. Tu vas t'aller sur la macasse à fuir la publicité. Tous la macasse à offrir la tentation. On a pas au quoi il s'est mieux faut bon ma photo. Ah bon ma photo t'es. Peut-être que ton papa n'a pas l'intention en a été. Peut-être ton papa n'a l'intention de faire mais c'est aussi on va la comprendre que eh ah ce comme ça il faut la savoir. Ah ce comme ça il y a des muta vivre qui n'a pas. Ton papa dans cela débat abandonne les lots sur le tour. Donc on solution. Muta vivre qui n'a pas qui n'a pas ils a peigné. Nazo zonge pas nenga ba publier mwana mbali oyo kayende nenga ba publier bo ona yo ekozala eza sebuke po azalaki na penyele aza na raison babanda kolakisa bato mitakala ndenga zo bina modele wana mokile zoningana lokola ekata na wana ezali malamu. Bon maman José soki olobi kaka ya Cédric Kayembe akokamwisa ngai bapapi moko na publier bango akufata. Non, normal. Non, Nicolo, mais j'ai. Gisèle, ils sont mieux surtout pas publier que Bichot. C'est vrai, c'est pas le Bichot. Bichot, ma fille, la journaliste. Puis nous tout mais qu'est-ce que en fait, non, on va monter au publier, on va merci. Ah, les ballons peuvent la télé, le montage. On doit intervenir par exemple, Réna, on va vidéo à publier, on va conscience, clairement, je dirais que non. Ah, non, il y a un bal dans la par rapport à ce Karim, on compte dans vidéo qui va publier. Grâce à vidéo qui va publier. Quoi comme ça, il y a pas ça là, non. Non, du moment où la succès, c'est dans les affaires comprendre il y a des gens qui sont tellement immatures, ok. Vous avez une intimité bien plus sentiment qui est débordé, ils sont pas là pour la coupe et tondi et tondi a publié pour ce qu'on a ça. On a mis pour mater pour publier. Preuve en est que tout le monde a pas J-Lo, il défile tout nu. En moitié, il y a un coup de tout le bâté. Il y a un coup de tout le bâté. Les spéciales, qui a basté en année surtout à publier. Le temps qui a qui n'a pas de surtout le moment. Merci à toi, ça l'a été. J'aurais rien à faire. Et puis, on pense à la ligne. Il y a ça, il faut moi, la ligne, on était, mais ça aurait été. Moi, ça, il faut par amour, mais t'aimes bien ça. Comment ça, la ligne, ça m'a raconté. À mon avis, tout ce que nous faisons ici, ça se fait ici, mais il y a une maman ngai na yoko mona ke to komi ko lukambo yelo beza ya mbomwa mbali wana mutakala wana yebike ba vu combien ba koti c'est que komi peza marchand ah mais nous tous on le bela mona minute maman ya tikali bongo ezape malamu nzela pe ya komona pe libala ndenge maman ozomona likambo zolo bawana mwana moko oyo balongolaka bilambe pasi moko abetaka ye bomwa na nani wana muntu moko na Londres abengaka alobi mama José soko oyebakisi wana en tout cas eza mpuna ngai oyebike makambo wana nasekaki nalobi kuna yo na nde nalobi wana ya likolo nde motema na ngai eza eseko eza mwa pasi nasali video na kote bapublie ngai la continue la plus en développement n'est-ce pas la continue là pour la bénédiction pas la saine crise la plus la qui pète oyo ba bien tout ça tu as de famille si on la vie na maintenant kumba bana na loyenya muto ko bien merci na vivre na mona na vivre non na soni wana ko c'est mieux na mona na samba bini na katanika la compétition ka bana ça te ko na la vie donc mais pour na vivre na ya na conscience na pour aider un peu ba o muso ko ni ba ko le ba oi non c'était ne pense pas que non et ton comment va zuba poto que elle va tout vraiment ça la buzz oui andi non na jeune fille moi ça la théâtre on entend la commentatrice la vidéo la photo na une caméra va publier yemoko na bossa no ko mo yemoko publier
C'est bizarre. Man José, Nayana Miko Betty Pesseto Lobik, de la salon va s'appeler une fille. Man José Oza Mama, Oza Niki Kabuya, on est Oza Newana. Alingi moi si moko boye, ba publier les gens qui m'ont mené à Mutakane. Mabo qui on dit man. Maman Darling, vraiment, na politique. Oh, il y a vraiment, même na mise en place des amis. Vive boy ya mona ko. Mutakale même ya mwasi même ya mobali. Ezana mutu oyo akoki komona. Na nini oyo bakoki kotala yango. Ina place nini oyo bakoki komona na yango. Soki ekomi ya totala kana wenze na babala bala na basika nyonso ezali susu na valeur. Na kasi ko ya ndeko na biso Cédric aza bokilo no. Mbala mwana. Na ndesko ba publier. Soki aza ebandeli azalaki ndenga za boinano abalite akoke bolingana me yo zana mwasi baye kolakisa yo ndenge wana na ngai pe na ye komona te na kolongola mwana na ngai na koboya to ba mwasi ndenge façon lobela manjo de mwasi na yanda ko ko kite na ye papa Cédric ko aza déjà ezana respecté na mama ya yeka yemba amoni kaka mwana na ye amoni ka obokilo na ye na basemeki bamoni famille mobimba bato nyonso batali elibala nini eza wana mama libala eza te aza mobali moko aza na respect te otango yo oza mobali oza na respect nasi wana mpe nazotuna mpe mabina wana ezalaki ya likambo nini okotaki po makosala makambo mosusu yo bandiko bina ezalaki ya en fait, ils ont pas tout sous le maman, on a pas délire, on a délire. On a tout comme nous, c'est drôle. On ne pas mettre la cigarette, on ne pas lire la maman couiti. On ne pas lire la maman, mais on ne pas qu'elle n'a pas église qui est besoin de préparer à venir la maman. Chacun de nous a n'importe mais mais ça m'a bêté, mon taroki pour ça la macabre. Mais yo pour côté le macabre, moi ça va venir en bête. Yo, tika tika ka femme bandi ko bien. Bandi, on a pas publier à battre. Il faut pas se sentir conscience que non. On y paye ça, on t'appelle ça à 3 jours, 4 jours. Et si. Mais on est vite, na la page je continue tant qu'on met ça ba vie ko continuer au foot. YouTube besoin mettre ça ba vie ba foot, on peut kota. Quand on sali bongo, vidéo on la rate. Combien de maman bongo au kota na maman aussi na mais la personne faut qu'il y a une conscience. On continue vivre normal. On continue normal na tout ni mange José binga bike moi c'est voilà soka daki mbala moi ni mange José ba olona moi ni moi na ngako ba. Bona nini pardon. Bona nini taw ya papi mo me bibaki maman ya bana ya zoki mo. Mais papi mo m'a pas besoin d'un problème na ba bokilo. Oui, c'est vrai il y a qui. Moi ça on va na banana na tête sur le rôle. Allez mo bana. Parce que moi je sais ça sur moi le week-end. On a respecté parce que mec ba mo ni mo. Est-ce que c'est truc qui on peut tous là. Est-ce que ça n'est pas on a eu pas on a eu bien été qui bon abini bini na kaka ko c'est peut-être on va zala qui et puis yo kalu keta yesi ko sana lu ke oh mais mutu ashi ana le balu ba do yo ko fama la ngomba merci Suka papa José dilo balo ya Suka pour la émission ya Lilo a faire une déclaration en tant que maman kotala ndenge bandolo biso ya basi pe mbali bazoke kosamba to ebita tu ko so ya kokaya na bande nyonso balandaka biso na tchetchelo vraiment ngai nazoloba te moliki makambo nyonso wana aza mwasi ya maika mwasi na te soki ye te abimisaki makambo oyo nawe nyonso ekoki kobima te soki yo oza na libala oboyi libala okei batela mpe minoko na yo tala mpe ndenge tozokende lelo ndenge eza boye bana maika wana bazokola akoyebisa bango makambo ya papa akokoma modele nini tala lelo mokili ndenge ezolingana tokomi komona bato oyo basentrika bakayemba bazobina pamba akolisi zamba wana lokola zamba plai ya wera sona akata te azobina nango biloko wana eza biloko ya mabe eza biloko ya soni bandeko balandi vraiment toyeba tozokende wapi tozozonga wapi toyebi te nzambe alingi ate biso nini biso tozomona te biso bapara toza na soni na biloko ezosala mabe ngai ntango natalaki esalinga mabe vraiment nazomona yango ezosepelisa te toyebi te nzambe na biso ekozala nini tobondela vraiment mpona génération bambote na yo
napesi bambota na mingi na balanda biso o balanda biso na baoyo balanda biso na Congo kake bakontinue kaka kosabone ebele eza chaîne na biso awa wana azopesa mbote mingi na papa mutoko po ye nde azokotisa biso po yeba na mobembe ezalaki na nzela na ye tokoki kozanga te ye akozwa kaka bambote na bamerci ebele baoyo nyonso vraiment na pesi bino mbote femme sage batista maison mama hortense bisika ozali mbote ebele mama nzambe apambela bino nyonso. Merci beaucoup maman José Rayana aussi c'est analyse na biso comme on veut d'abord, je dirais que on a une émission à l'émission ça sera arrêter de juger les gens sans pourtant les reconnaître. Personne. Moi, dans les deux mondes, on a fait un jamais la juger mon boulot, il faut l'approcher. Oh, vous êtes très gentil. Mais non, si les gens m'ont aimé, un moment, et ça là, de ce que je pour me battre à bouteille. Et pourtant, la dame, elle est gentille. Donc, arrêtez de juger les gens de blanc. Peniel, elle a sa vie qu'elle fait. Elle a mille et une raisons. Elle a Mike de même. Elle pour le faire, Cédric, dans la vie, lorsqu'on pose des actes, il faut assumer les conséquences après. Les lots, en tout cas, moi je ne ferais que te condamner toi-même. Parce que lorsque tu faisais la vidéo, on n'était pas là. Ce qui t'a poussé à le faire, après, tu l'as évité. Ce qui veut dire que on va saluer la vidéo, puis on va les autres pour leur conscience. On va lui dire la relation, on va faire aboutir mon petit nassou. Et puis, il va rouler, on va commenter, on va mettre au publier. On te moi, c'est un impoli, au publier. Moi, il va le psycho pour le bien de la beauté. Et on prendra plus ma moulon, on va malade. Moi, c'est malade, on va malade, on va dire Azan boxer, Azan poli, Azan dumba. Non, pour qu'il n'y ait bien. Si on a fait un mot, on a fait un caïcaï, on a dit, on a aussi mouton. Le patron de Check, c'est lui qu'on appelle Ben Bouyam, numéro Azan, numéro, à numéro Tazata, identité, comme les caïrons. Soit le monde qui fait les grands Check, ça peut te permettre aux yeux, ça peut te permettre de les kindy là. Ils sont dans le 12 ans, parce qu'on sort de l'Istobé, tout est tout possible. Encore merci à celle qu'on appelle maman Anne-Marie Mouy. Merci à maman Babi et maman Brigitte Savani. Toujours et toujours en forme, Babi, mais on se la tête, Nicolo, mais Babi malade, mais bon. Donc c'est là la réaction. On a vu des moments, il a soupoué, encore merci à celui qu'on appelle Paul Ventura et les bons dessins, Babi, mon vieux. Toujours pour la petite là. Et encore merci à celui qu'on appelle Trésor Dioka. Et Trésor Dioka, c'est une carte de Kingawa. Encore merci à ma famille, LP. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme fin émission, la mission, vous avez le droit de savoir. Vous continuez à vous abonner. Toujours dans la chaîne de Congo Check TV. Puis dans la chaîne de mon pépé Sika Congo Kake TV. Vous abonnez vraiment. Et belé, makasi. Moi, je suis le docteur John Mahondo depuis France. Mon docteur, moi, je suis vraiment. Et belé. Jamais nous avons en France. Voilà, un million. Dans ma fille chérie. Garci Misenga, mon ami super de voir maman Chikicha, tcha. Merci dans le boss si vous avez on a de chance. Il y a Oya, comment on a check.